bobengelanga no baartiste comédien to bopartage lenga video ya lelo mingi naza vraiment na besoin ya baartiste comédien bato ya maboki bato ya théâtre baoyo bazwa naoloba bacomédien baoyo bazwi opportunité ya ocréer bacompte na bango ya YouTube naolobela bacomédien baoyo mingi bamemi trouble na monde artistique obengelanga bango ya koloba eza vraiment mwa ebele na koloba penza mwa ebele na posa bacomédien ebele bakota baya oyoka boyebi pourquoi motema mabe eye mingi na monde ya théâtre boyebi pourquoi bato baofingana boyebi pourquoi même soki bacommunicateur bafani bazwa bazeli ya kofinga bacomédien oyo na kala tobanda opesa valeur bacomédien oyo na kala bazalaki soki oleka bolandi nga nayebaka na veni na biso seri mo nalanda vie de loin nala mwana moke bavie de loin baoleka seri wana baoleka na bafanfare na baye edi ngwe biso tolanda vedi boolanda bacomédien nde baokende na bafanfare esika bokesukela boyebi te combien de bana babunga à l'époque wana comédien aza na valeur bacomédien bando otambola mingi na bafanfare bolanda bacomédien soko yoki kaka palalela oketala boye bavie de lue baoketambola bangadiadia à l'époque bamuyombe gauche tolanda bango mais lelo likolo ya YouTube likolo ya TikTok bacomédien ebele basilisi valeur na bango likolo ya YouTube likolo ya TikTok bacomédien ebele balongoli bavaleur na bango babwaki na se donc bamikuwe ici na buzoba bafani bavie de loi oyo basala basuccès kala TikTok ezalaka boyebi succès oyo babidibidi basala boyebi succès oyo bamindondo basala que son âme repose en paix boyebi succès ya miraesa ka moko miraesa bali pati toloba nini bamama pembele bamama chako que son âme repose en paix boyebi succès oyo bamere wana basala à l'époque boyebi succès wana mais lelo nga na okamwa soki lelo bacomédien ya lelo boyeba valeur ya mosala na bino te bobemeli biso soni na réseaux sociaux mutu to akomi na ye mpona yo oluka mbongo na nga na YouTube napelisa kamera nafongola chaîne na YouTube na bando pelisa kamera na nga fo na bando koya kofingaka boye nafingaka koto oyo mpo nga koto na profite na visibilité na talema c'est grâce à vous bacomédien oyo boyebi opesa valeur ya mosala te bacomédien mosala théâtre kala ezala boye te baya sai à l'époque sai atongi ndako bala duchesse batongi bandako na mbongo ya maboki ya sai à l'époque théâtre nini ebeta koleka Jésus de Mbandaka oyo etikala Jésus de Mbandaka ya sai bavie de loi basala baakomi nzambe à l'époque bacomédien soni honte à vous bomemi soni na communauté bozwi baforce na bino bopesi na bato bafingelaka bino bato na batiktok mutu moko azala osala ne balive ya makambo ya miziki na tiktok
alaya lamuki amoni kete na miziki babetinga bakara nakota na monde ba comédien na banda koya kofinga abimi na réseaux sociaux abandi kofinga muninga no comédien mais muto azofinga muninga no comédien azokitisa muninga no comédien yo esika ozolobi wi eza avantage na nga mapeke tomboli yo boye mapeke pole te otomboli mapeke pole te mapekes otomboli yango olobi eza pona nini pona nini na nga bien na nga afinga ye kuna mpo bato na nga baya bato bakomi komanipule bino mpo nini bino moko boza na bolingo te lelo bafanatike bakoma komanipule bazomanipule bino bafani bazodirige bino bakronifwati lelo bazodirige bino mpo nini amour entre vous eza te combien de comédiens oyo bateka bamatière ya bandeko na bango bacomédien combien de comédiens baoyo ya mitema mabe combien de comédiens nga alobaka nasalaka na YouTube je suis pas comme les autres nabebisaka baréputation ya bato te nayaka te mpona kofinga kobebisa via kopesa fausse information koya kotuka mutu nasala yango te combien de comédiens oyo so na bino abimisa bacapture yango oyo bakomelanga na bapage na nga TikTok mpona na bapage ya TikTok biso eza na kombo na nga biso eza na kombo na nga te combien de comédiens oyo bakomelanga mpona koya kosalir vie ya Cardozo combien de comédiens asali faux compte mais ntango asalelo audio omoni kete oyo eza comédien oyo aobetelo vie ya Cardozo mais ntango na obenga Cardozo non ce n'est pas ça combien de comédiens mitema mabe boluka bokweyisa na bino bafani bakomi ole bino bogere bafani me bafani bakomi kogere bino lelo botali mambo eleka na SB makambo ya Michou na SB na banayel bolandango Michou ana kana ye azwi bazeli wana wapi azwi ba occasion wana wapi pa na bino moko bafani n'est-ce pas azwi yango pa na bino moko SB n'est-ce pas pa na ye moko sila linda okoma na bazeli wana chez Belvi te linda osala yango te akoma nango te epuis soki linda azalaki epai ya sila lelo me linda alinga afongola empire bakuba na ye moko te nde Michou afongola empire na ye moko elelo vous venez na réseaux sociaux mpona koya kobanda olobake non bapage oyo nyonso bazoloba wana eza bafamille libota est-ce que bitu na bino ezofonctionne bapage wana nyonso eza bafamille libota qu'est-ce qui prouve que eza bafamille libota bino nde bomemi désordre na monde ya théâtre mpo boza na balider moko oyo bazokoaccepte buzoba boza na balider moko oyo bavandeli buzoba bazwi makolo batie na buzoba bino nde bokweyisa maboke grâce à vous lelo bacomédien ebele baa na valeur te omona moto wana ye chroniqueur ayebi ni a ni z ya comédien mais apelisi live bandi kofinga comédien apelisi live na TikTok un tiktoker afingi comédien afingi likolo ke po ye aza kaboye fo aya kofinga baokoto oyo ye ayebi ye bavia bacomédien nyonso ayebi yango bacomédien wapi valeur ya mosala na bino wapi valeur
wapi valeur, wapi valeur. So bino moko bokoka ko valoriser musala na bino te. Kala to bando mona ba comédien na ba comédien na ba émission kili kili te. Mais lelo koma comédien za pia kaleki na émission. Comédien mke bengi allo endeni na leka na émission tina pia ka fort leki sanga tina loba loba. Otala ma émission nange etale ma comédien. Comédien. Aleka na émission po ya kotake muninga na ye comédien. Aya ko critiquer muninga o babanda musala ensemble. Bo banda ok ba répétition biso to alati. Mais comédien zo senga émission ya ko senga. Aya pa 21 po ya ko kitisa muninga na. Mais 21 wana obo ke ko kitara baninga na bino ye pa lukambongo. Mutu to lukambongo na YouTube. 21 a lukambongo na YouTube. Mais un comédien andimia kende koleka na émission. Batu na eba question pas journaliste. Émission o ezala pona lokumu ya comédien te, mais pona lokumu ya chaîne o barotiango. To ça l'émission, ah ok ça va na oleka. Po ba est-ce que na zomi tuna kanga moko kala ba jumba ba comédien bando leka na ba chaîne na minene, lokwa ba RTNC, lokwa ba antenne a comédien leki kuna te pa ke koloba muzoba na télé. Na kala wana babanda ko jouer bien te. Baza ko jouer bien. Mais tala lelo ka poto ba comédien bino moko bo créer. Likola ko bata manarando asila na Belleville bo koti bo tie poto. Lelo so sila na Belleville ba yoka ni ba yoka na bino ba comédien bo kewa. Po bino nde bo sa puya liboso eloko wana. Bino ba comédien bo kewa. Bozaka wana pona ko juger baninga, pona ko lobela baninga mabe. Nani abungi ke entre Sila na Belleville tant babengaka bango epa ya papa na biso pasteur Jean-Paul Mayata bayoka na Belleville azalaka prêtre pour ke bayoka na Sila azalaka prêtre te koyoka na Belleville po apesa apuine nyonso na bafan na ye. Aibi ke bafan na ye bosilika. Biso tomona yango tant to salaka ba émission awa o sala pene émission te na mekano température a bato. Olobeli pena lelo nzamba ko sala grâce que si na Belleville ba yokani ba mesa ba commentaire à ba famille bote zara toujours et un jour ba yokana en tout cas nzamba sala grâce. Mais tala ba commentaire ba baku eza toujours ba yokana te ba vanda ka bongo to boyi na biso. To boyi na biso. Bino nde bo bomi maboke. Et puis si la zaka d'accord. Bo fingi pape lombe awa si laza d'accord. Ole aleka ya koko kata hémorragie wana mais aleki aya ko l'acception papa masasi loko papa na talande bobomi maboke. Talande bobomi théâtre à cause de vous. Masasi ovandi na elombe, ovandi na pape elombe bovandi, makambo nyonso eleki kuna oke ko benga sila na téléphone pour loba mabe po batia o na tournage effectivement tomoni o na fiche batia o na tournage à cause de vous. Bobomi théâtre. Venezuela longwe koto pa Belleville, ake koto alobi lobi po kaka Jérémia taye na gag, po kaka koto sila taye na théâtre, alobi à cause de vous ba comédien. Mitema mabe misana bino moko bobomi yango. Chroniqueur o abanda kozwa na valeur. Eza na ba chroniqueur mosusu azo banga à l'époque biso bando omona mama Teresa mama Teresa asalaka théâtre mama metala lelo osali émission mobe mama Teresa koti na commentaire afingi yo otali lobitala. Osale mission mo boya Gabia leki na nini aye ko agir. Orobitala. Ba comédien. Bino moko.
bolingi conseil te bapesa bino conseil boye kofinga biso soto banjo pesa conseil tellement boalaka na bana ya bana o ndeko na nga o ya na nga yo keba na kombo intedi yo na kolapiso yo na kosala boye. Vous pensez que so boleki na émission na kolapiso na kosalo mabe yo mutu apasi nde botombola soi-disant comédien bokitisa ye lisusu bokitisa ye bozokitisa comédien bacomédien kala bazalaki bato ya valeur mais lelo comédien na comédien akoma na bambwa na ye bafingelaki na réseaux sociaux. Honte à vous. Boboma musala bopesa poa na bafani obanga na otanga kombo na ye te mpo na bafani na nga moye natanga kombo na eza te mpo bafani na nga baoyo oloba obanga. Cher collègue aleki na émission ya Vincent aobanga otanga kombo ya Belleville. L'autre est là na maison production wana aza na capacité te ya citer même kombo ya Belleville. Il a peur. Obanga ke non babone na ye bafani na ye batiyoka ya tanga kombo ya Belleville. Azwa raison na boya po na boyi bafinga nga. Mais c'est vous. Bino nde bopesa opportunité na bato bafingaka. Bino nde bopesa opportunité. Bonjour opportunité bopesi na ba comédien na bafani na ba chroniqueur ba tiktoker o babimi lelo tika bafinga bino. Ce qui mutu apelisi caméra vandi afingi na suko benge na mwenye émission selenga merci ozwi mbongo pesi mais o encourager lobi ya kofinga lisusu. Tokomi na combien de chaînes na YouTube? Combien de chaînes? Po batu bamonya na vanda nga pe afona fingaka. Po batu batiangaka. En réalité banaye babomi maboke. Banani babomi maboke. Oya koto bana o na bana o bayokana. Nga na loba lelo bino bo lukela ba léance wana na ba tegra bo lukela bango binemi. Est-ce que bo yebi nini tegra wana na léance wana bana parcours andenge ni po bakoma lolenge bayana bango bazale. Singa na lobango chaque jour at. Belleville kutu na sila bakaboni kana ba 2021 soki ba 2020 yao. Peshanga na sila bazalaki together, bazalaki ensemble pendant combien d'années et après combien d'années banda bapanzani? Après combien d'années? Combien d'années? Mais lelo bomoni Aïda nanani na Naomi Lokwa direct mais Betty Flamme. Il faut bakabwana. Non. Vous avez créé nini? Est-ce que rando sila na Belleville etali tegra na Nayel nani? Etali Naomi na Aïda na nini? Mais na bango pe bana ngo bazana bango na balolenge na bango mutulo kwa Michou abwa ke la Belleville jeton. Mutulo kwa nani o ya kofinga o nani o abimaka ye kofinga po na biki rouge zaki nani na bosa ni kombo na Nayel soki léance entre bango mi balé léance ndini. Abima ya obwa ke la Belleville jeton. Pourquoi pas yoki ba olobe la biki rouge? Naebisaka bino parcours à maboke yo peut-être moninga parcours na ngesuki a na SB mais on ne sait jamais lobi kuna ezala ya bino bana boza batu ngo bokota na rando te po lobi kuna kozala génération na bino mais tande ba comédien boboma maboke bolongola batu posa kotala théâtre. Batu bakoma na maison production na na talaka soki yango te na otala te. Mais à l'époque zaka bongote kala mutu azaki aotala SB aotala Belleville TV aotala dinana aoluka tala ba théâtre mais pas aujourd'hui total raté. Uzoba eleki mingi na monde na bino maboke.
banani bapesi permission bacomédien bino moko c'est-à-dire bolongola valeur ya mosala na bino obimeli na maison production oyo mais oleki na émission tellement barendre kota tellement yo mpo oluka visibilité tellement yo mpo oluka succès obimi na émission komi kocritiquer maison production esika owutaki toujours vous bacomédien bosali bafaux compte mpona koya kopesaka bato matière na bacommentaire moto ayeba likambo te yo ye na commentaire ye kutu boyeboye ofinga motu bato bazwaka bacapture bazwi n'est-ce pas bino nde bolesa bapage ya tiktok po tous les pages ya tiktok ana bomonaka mingi eza payant mingi bafutaka bango n'est-ce pas eza bino lelo ya na page moko boye ezalaka na tiktok soki solo na sb soki nde soki voilà bosolo na sb chaîne page wana azaka po abimisaka basekret ya groupe na bino meza mutu moko kati na bino bakomi na niveau wana ndenge nini kai fo bakoma na ba opportunité wana euta wapi euti na base bino moko tozala na ba à l'époque tozala na ba groupe évangélique ya ba mama Marie-Hélène ba papa Devos basala ba théâtre kitoko ankameyaka nayebi te so bato batala série wana bazali tolanda bango toketa na mama Angèle nayebi te mama Angèle so akenda wapi na groupe évangélique totala bango bakiro akufa baali totala ba théâtre à l'époque totalaka bapapa elombe babimisi bato ti tozala na baba Caleb babimisi bato à l'époque ezalaki bongo à l'époque makele ezalaka te lelo ma Teresa babebana na dina na réseaux sociaux mais à l'époque bazalaka boye soki TikTok eyaki te soki ba YouTube eyaki te visibilité oyo ya bino boyo alukelango mpona bato bayaka kofingelaka bino na ba TikTok mais bino kotala bino kabe bino moko boya makambo bino moko boya visibilité mutu loko asila koyi koya kosapuye te na bafani neke nasapuye na babakuku na obango olobela bango na obango osala likambo boye po visibilité nange ekita non mutu loko abelvi akoloba teke nasapuye na famille libota na obango olobela bango na obango opekisa bango likambo po visibilité nange ekita non c'est faux bozala na visibilité avant bafani baya bozala na visibilité avant bafani baya totala bino ntango tozala baniki totala bino toala baniki si la totala o toala baniki donc pour vous dire que non bafana kwiti ou pas botalema kala bafamille bota bala te kala ba SB bala te mais boala kotalema lelo soki bafani bavanda basangana bacréer famille bota mpona mafinga elekaki elingo loba te ke so na famille bota fona yo apelisa live na finga ababakuk ke so na abakuk fona yo apelisa live na finga abafamille bota non elingo loba bongo te totombola mosala baninga Bellevue a lancé des dates. Tomoni esika Bellevue yemoka yo sala promotion te. Tomoni pe esika te. Oyo ba famille bota ba yena no ba fingi après ba sali promotion tomoni te. Tomoni te. Je suis parmi bato ba sali promotion pe ba continuer ko sala promotion na ma finga te. Mais lelo moto lokwa shikito. Oh, ana parcours te. Oyo ana iloko moko ta sala na monde artistique et lobama makasi et yokana makasi
anango te. Mais aye akitisi Bellevue alobi pona suka aya kopesa information ya spectacle na bango bana. Non. Pona ni ka boluka avana teka ba billet nanga fona finga na Bellevue. Fona loba pona ya kofinga pona nini? Pona nini? Famille Libota sold out la première date. Famille Libota deuxième date. 3 ou 4 catégories déjà sold out. Tikali moko to mibale. To moni te sika baye ko finga. Afingi. Na suka sali promotion. To moni te. Et ça toujours aye abandi. To te ka ba billet bwebwe ngamoko na sa témoin so koti na ba vidéo nango mo nango. On n'a pas besoin de finga na ba émission, non. Mais comédien, aza comédien, le quoi ba ninga ne comédien. Peut-être parcours ya aza nango na monde maboke, kokani même pas na parcours mutunso aza nango. Mais azu quand même courage, ya kokota na live, azo dénigrer, azo kitisa. Muto aza mbiaka na ye na maboke. Osala ngondeni. Tout ça, motema mabe kaka. Motema mabe kaka. Yo comédien. Parcours na yo. Nan kuto sala ata pièce mubimba. Ba tcha opena ata ba pesa ata 8 tableaux boy 6 tableaux non te. Ba pesa koka ba tableau akotanga. Oza non eloko kwa. Oza non eloko o kwa emporter te. Oza te. Ozana on est le côté oh yo komema pena que non oh tu viens avec oh yo zali donc oh yé pena mobondo oh meme libiso le comme il y a très important et ça te Ozana on est le côté oh yo koye kopesa ba leçon morale mais tu te permets quand même ya oleka na émission ko dénigrer moto yo ou azo simba bika azo koma filme oyo grâce na ye bato ebele bakota YouTube oh grâce na ye bato ebele bakoma tout ça pour boluka ba vie tout ça pour boluka koyebana oleki na émission olobi kitisi muto mais ako eloko nini eloko nani mais yo moko so bapesi ata fait koma théâtre tant qu'artiste, comment même à ta gag, à ta pour faire jouer ces 4 personnes na gag, comment ta pour na 4 personnes, oye bate na banda wapi, na suki sa wapi, mais tellement ba comédien ba mite mamabe, lelo combien de comédiens ba batami na rando sila na Bellevue. Combien de comédiens ba pelisaka moto aye pas si la cho aye koto pa Bellevue combien de comédiens oh lelo ba créer rando wana si la loba hein mais Bellevue na loba te mais ce qui pena lelo mais Bellevue azu pena oh Bellevue lelo loba pena que oui na loba bo comprendre comédien nini oh bo comprendre au moins ba comédien nini ou ba créer mutu na mutu osala vie na ndenge na ye. Mutu na mutu osala vie na ndenge na ye. To banda otala bango avant ba créer ba groupe. Bazala ensemble totala bango. Ba jouer na ba major bisadi du totala bango. Combien de personnes bana ba seda maboke na bimisela bino ba sede na mupiku na ya libala na kuta mobali na ngana mupiku aboye. Ya basede nga moko pena na mupiku wa basede à l'époque to bando somba basede o luka théâtre eza na Bellevue na kati na sombi eza na sila na kati na sombi eza na peshanga na kati eza na bilibili eza na vie de loin à l'époque mais lelo comme théâtre ce qui est tel azana otala te po ani motema mabeleki motema mabeleki ba comédien bino nde bo sunga te bino nde bo kata hémorragie ya bafani te eza bino soki bino bo telemi bolobi ke non muto asaka na ba collègue nanga te bato boyo saka na ba collègue ni te
bato boya te lelo penza bafani na yo babimi baye bafingi moninga no comédien yo moko leader oye na réseau sociaux olobi te non 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 bozala mpona kotombola nga me bozala mpona kofinga baninga na nga te tokee nango bien osali message bafani na nga ntuka na sepela nde bosutena nga me bofinga baninga te bose focalize na nga bofinga baninga te babiloko esila ekosila mais pourquoi lelo babiloko ezokontinue po soki bafani babimi bafingi comédien yo moko star esika ozosepeli na matie baye kofingela nga baninga lobi bakoameliore lobi kuna bakofinga lobi kuna bakofinga lobi okuna bakofinga ekokende bongo baotikalaka wana bavandi na bafinga po ayebike awa ta naofinga bato baotala nga awa ta naofinga naozwa visibilité awa ta naofinga star na nga pa osepela nango yango wana lelo mwa bakomedia mikie oyo bayekala mingi te bakomi mpe na bapolémique mwa bana mikie ozotala oyo kuta azata na ameme mpa na 5 ans ya carrière na ye me bakoti na polémique bakoti mpe na rando bakomi mpe na bafani na bango yanga mpe na bafani na nga beti mpe tolo après booloba nini carrière na nga na omemango ntina 15 ans non non bino moko bobomi mosala yo oza leader bana moko boye bayeba bokomisi epa na yo bakomi kozwa epa na yo me bana wana comme yo leader oza na rando bana wana mpe bakoti na rando ozopermettre bana wana baleka na bémission baya kokretien leader mosusu me yo mpe oza leader me lobi mpe baobalukela yo nani andimaki lelo vinia kokovana émission alobela belpi mabe venezuela nandimaki nandimaki ka nde venezuela banda ozwa barole kuna nani andimaka moto andimaka aza te moto andimaka aza te lelo cher collègue azopermettre bato na ye baya kofinga belvi na tv me lobi mpe baofinga oti lobi mpe baofinga oti baofinga yo mututu na yuti basala makambo mpona intere na ye 21 oye wana so amoni chaîne ekiti abengi yaka alo yaka tosala émission na opozo bakestion boye émission bande bandeli ti suki ezalaka kombo ya belvi mais 21 ajoua maboke te ajoua théâtre te acomédien te bino mo bocomprendre te kaotia bino na potopoto tanke bacomédien bocomprendre te ke ti aye boye azoregle bacompte aosala baréglement de compte mais tellement boya polopolo comédien na kala ezalaki yo pusana yo nani opusana ta pe na comédien me tala lelo ya kaka na tv finga lobi okutana no pa na comédien awabengisane bino yo ya kaka na tv finga kaka moto bayokanaka te lobi kuna osala audience obengisa bino boya mawa c'est regrettable souci na motema bobomi do bino moko moto abomeli bino mosala te boya koloba teke bakonikere bino nde bopesa nzela bino nde bopesa nzela mutu moko boye lelo kaka ye apelisi kamera abanda kolobaka bobanga tellement boconfia basekret na bino ebele na balobeli lelo bokoma obanga n'est-ce pas lelo bokoma obanga n'est-ce pas obanga kete na obanga vérité moko ebima na réseaux sociaux na kombo na nga mpona milobaki bacomédien sans charisme bacomédien na biso akala lelo tofinga misusu bolobela misusu bofinga na milongola mponga na finga te bofinga koto orgueil comédien azalaka vantar alingaka kosolisa bato te ye koto abeta bato kareza mpo bayebi valeur ya mosala na bango mpo bayebi valeur ya mosala na bango metala lelo
Puis bokasi ba papa Kofi bakoka koloba te. Bayebi po oloba ti. Ba mama linga bayebi oloba malgré malade. Nde komisa mama linga lelo aloba te. Mama linga joua ba théâtre makasi. Azala pe na bafano balinga ye. À cause de vie. Moi visibilité muki opportunité muki bozwa. Pe mabiso so to vivre za ya nzambe. Bobomi musala maboke likola ba futilité na bino. Ozana moi ma coqueur 4 5 6 personnes oye ba soutenir nyaza likolo nanga. Okomo mona lokwa biso so to andenge moko. Obosani ke yo bandako ke koluka ko yekola na kuna. Obosani. Lelo sila papier lomba finga malokwa papier hygiénique. Mais si la bosana ke papier lomba bimisa ye na monde maboke. Aya na TVT. Aya koboma hémorragie wana aya te. Lelo ba comédien belé ya kombo ye mo pa ko sala chaîne na ye akompe ko benga bande kone ba comédien ba ya ko tia ye po tombo la chaîne. Mais tellement anaka ye mo ko ami moni inférieur des autres. Alobi te tikana ke de ko sapouye pa muninga na profiter na ba abona baninga na profiter na kifana na ba fanatique baninga. Yo moko oko tonga carrière noté tant que comédien. Honte à vous. Soni. Eloko botika nango na réseaux sociaux ezaka barando. Baninga ba osala ba théâtre etalema. Ba otonga carrière na bango etalema. Lelo bino boye Aïda kisi na banganga lukuta babini. Un vrai nganga. Alors lo bake mwana na zwa kisi pa nanga. Nganga la na secret. Leo na banganga lukuta babini. Seulement pour na ko salir image ya ba comédien. Po ba comédien ngo bango moko ba pesa bino gaz wana. Kaleza ko kangisa ti. Muto asali bo kangisi ya vandi kimia. Muto asali bo suki na leta. Na kalabuzo bezaka te na ba comédien. Metala lelo motema mabe kota. Bobongisa musala. Bobongisa musala. Na ocho tala live moko na TikTok ya comédien moko. Natali comédien moko. Nde batu na ye ba ofinga. Na okimawa. Na bika bato ba ofinga boye. Après lobi ye comédien ngo. A ovanda suna bato nga sabe bakaboli soso bale. Mawa. Lelo si la ye moko akomosa la promotion ya date na ya date na za na oso iza mponi. Ye moko asala promotion ya spectacle za na ona Kinshasa. Tandis que kuna ibuto aza busy ofinga Aïda. Ya lobela likambo ya biki rouge. Ba comédien ba yebi valeur na bango te. Ofuta ba transport na yo po ya koluka o ba dosala maboke mais lelo baninga ba bénéficier nango ba okoma ba film ba otia na ba chaîne na bango bino botikali na ba kiti ya ba émission po na ofinga baninga vision mukie bato bazo visionner loin bato ba na vision loin avoir na TVT pa ya ofinga sila likolo ya Belleville avoir na TVT pa ya ofinga Belleville likolo ya sila comédien o azo boule a boule ye pas ça la bord na ye pas alokwa baninga ba grâce bizolo ba ko ba film bino batata mikolo ba mama mikolo boya ofinga finga boleki ba onani ba aleki bino nani mayele dimi ndeko muso abeli ye wana a bénéficier na combien mayele dimi bokenda musala koluka koyeba mais lelo boyeba pete bovanda bokomi ba chroniqueur comédien fongoli chaîne na po finga kabatu mawa comédien ana chaîne na YouTube mais chaîne na eza pona ba émission siko ye po tale mafa finga bandeko ne ba comédien incapable ya okoma même gag incapable ya okoma même film à 2 épisodes comédien on tape
Bodo azala comédien baya kofinga bato na réseaux sociaux te po ani ke aya pelisa live pa lofinga bato mpona mutu po ani basala yango te bayebi bavaler na bango me bino boyebi bavaler na bino te c'est normal eya na bacomédien ebele bakende nango mpe classe te donc c'est normal bobongisa mosala boza balider bosunga bafani na bino bosunga bafani na bino bayekola kozala respect bavalorize bandeko na bino baartiste comédien comme vous baomérite valeur na part ya bafani na bino Ursule Peshanga baparent na ye bafingama ye moko afingama baparent na ye bafingama epa bafani ya collègue na ye mes collègues nazala na mot à dire te ça fait trop mal ça fait trop mal bacomédien bobongisa mosala nayebi kata nde nalobi na nga boye nalobi na nga bien mais ezalaka na bafani na bino yango bafani essensé bafani toxique bafani mal éduqué bafani oyo bazanga éducation baoya komelanga bafingi mais fani oyo aza bien éduqué oyo aza na sagesse intelligence aloba non mwa mwasi alobi mambo ya solo lelo bino nde bopesi bafanatike bapouvoir kala na bazalaki na bapouvoir wana te mutu mwa asali page neka na tiktok aya okomaka fingaka bacomédien kala wana bazalaki na pawa wana te mais à cause na bino moko bozo se respecte te bino moko koleka na bémission ntongo bidi pokwa bino moko kokritike baninga na bino bino moko kofinga baninga na bino et voilà aujourd'hui bakomi mpe kofingela bino baninga yango honte à vous ndeko mosu ya mwasi oyo alataka bilamba bacouleur ebele yaya yo na monde ya maboke osala nini osala nini oyo ozofinga bandeko basala yo osala nini na monde ya maboke osekisa nani na ndako okoma nini histoire nini oyo omema nini na tuna na monde ya maboke omema nini il faut ozalaka ata na mutu ata na nayebi te bovaloriza baningako mutu aza supérieur na yo azomérite respecte baene na mosala mutu aza ene na yo na mosala pesa ye respect mpo yo mpe ya yo mpe kende liboso me ntango borespecte baene na bino te estce boasire ya bino mpe ekende liboso en tout cas nalobi mo ebele nazalaki vraiment na kanda bacomédien par rapport ya live moko nalandaki bacomédien bobongisa mosala bobongisaka mosala ezala bien botika badouble face bacomédien ebele bwana badouble face yo moko leki na émission olobi nde mosusu akotindi bambolombolo no baya mpo oloba nde mosusu bobomi bulo papa alema bana na oya na émission mpona yo zala reconnaissant na vie c'est très important zala reconnaissant c'est très important la reconnaissance ezala malamu oyokana no mpe sute oyokana sute to wana papa Serge na biso Goliath ayokanaka ye bapapa ebele baoyokana baojouer par-ci par-là papa le oyokana sute bakoma otyo na bagag yo moko olingaki okita na niveau wana makambo eza toya merci beaucoup famille Libota to continuer kosomba babillet s'il vous plaît bandeko nanga famille Libota en tout cas c'est chaud donc ya somo ezali to continuer kosomba babillet na biso eza toujours wana en tout cas pour la deuxième date na biso non tosali sold out complètement te mais tozosala ba sold out na ba catégorie donc catégorie na biso ya bozana tala catégorie na biso ya carré d'or en tout cas eza nano bozana tala
tokomi na niveau nini voilà tolingaka mwa preuve à l'appui tokomi na niveau nini mpo na catégorie na biso ya carré d'or. Voilà la famille oza totala. Donc to continuer tosomba babillet wana ya deuxième date tobetango dada topema mokie après bayela biso troisième date kaka ndenge ezalaka. Voilà mama double dose donc aza wana elongo na biso toza na deux spectacles na biso double dose le 8 mai na le 9 mai 2027. Voilà totikali na 309 jours ekende kaka la te uta kozala 314 lelo etikali 309 donc 309 jours ezokende toza na catégorie 1 ya 65 dollars eza nano et puis catégorie carré d'or eza nano donc toza jusque là na 3 catégories oyo eza déjà épuisé famille bota wana deuxième date na biso alors tobetango dada tosala mo sold out ezala malamu mingi. Tokutani na video oyo ekoya soki émission nange betisi olibako en tout cas veuillez m'excuser nazaki vraiment na posa na bimisa nyonso oyo nazaki nango nzambe apambola bino. Tokutani na mikolo ezoya osabone commenter like partager na Facebook partager na WhatsApp et puis partager biso na Messenger.